Emmanuel, 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 Emmanuel. Oh, 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 oh. Bisengo, ezali mawa, oh ezali mawa. Bisengo, ça c'est Nathalie. Donc ils sont bons pour que j'atteigne mon objectif. Et wanando monaka compétition et koti zoua et koti papa. Ceux qui jouent c'est koti compétition et koti nzambazal souté. Présence na ezati. Au comitono vide. Au fait ko adorer ezali koloba oyo nzambaza pona biso. Hein? Ko louer ezali ko reconnaître ba bienfait ne ko tatola oya sali na vie na biso. Et adoration au fait eza koyemba pété. Hein? Adoration ezali c'est que nous offrons à Dieu. La Bible partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci ya mikolo yo baza sérieux. Baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokoma na te, kokoma ngomate. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point et pas il y a la patronne. Hein? Babi la patronne. Yvonne Nyandabu. Yokala la combo. Donc, ba combo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir ya kokota na site notre. Na biso bengami ya bana nzambe. To meki mukema ko solola pona kotala ba réalité na ndenge nini bo sala musala nzambe ba complication ni yo kutana kinango na tango yaki na musala nzambe. Bon, ba complication ezala kaka tout le long de notre parcours na musique. Complication, mais bon, difficulté, mais je pense qu'il faut être passionné par ce qu'on fait. Et Naza passionné par Moussa Nasalaka Koyemba. Koyemba Nanga Ezali, au fait, Naza adoratrice, na lingi ango, pour na linga kosale lanzambe, nandima, abenganga nandima, je suis passionné. Et l'Okreza est Sengomingi pour na bisoba nanzambe. Même quand il y a des épreuves, le Seigneur est là pour nous donner la victoire. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Alors namoni que tina ya kobanga mikakata nezate et yango même na ntembo moko na yembi na album nanga oyo ezobima nalobi atambonge pemo pepe koya elongo tokomata na bangate na yebi oza. Donc dans les difficultés nzambaza na biso donc eloko moko tezo bangisanga. Ya solo mama ni ayebisi biso ke eloko moko tezo bangisa ye toza solo la oyo eza émission ya bana nzambe na bao nyonso bakobetali bakopona kolanda émission oyo po bopambwama babengi yango émission ya bana nzambe. Mama ni nazongi mwa moke mpona kotalisa kosolola na osusu oyebisa biso bokeseni nini ezali ya adoration na louange. Adoration na louange au fait ko adorer ezali koloba oyo nzambaza pona biso. Hein? Ko louer ezali ko reconnaître ba bienfait ne ko tatola oya sali na vie na biso. Et adoration au fait eza koyemba pété. Hein? Adoration ezali c'est que nous offrons à Dieu. La Bible dit, je crois, dans adoration, eza vraiment complexe na kati na yango. Mais oyo nzambazo zela pona biso vraiment pour l'adoration, c'est que nous puissions lui offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Et Nikolobani, c'est-à-dire se séparer de tout mal. Bomo inayo, il faut ezala le lenge mokona oyo zoyemba surtout pour na biso ba yembi. C'est-à-dire ezate ke nazwembe la nzambe nazana mongongo kitoko nde naza adoratrice te. Ezali kozala adoratrice ou adorateur ezali mongongo na yo wana kitoko mais vie na yo ezo correspond na oyo za koyemba. Nde en ce moment la présence en nzambe ko se répandre et nzamba ko sala minene po objectif ya nzambe eza que tant tozo ko adorer ye présence na ye ekita et sala biso bolamu. Donc voilà. Ya solo na moni en tout cas émission na biso kitoko na biyano mama nyazo pesa biso zo sepelisa ngai mingi en tout cas nzambe akumama mama ni na kotuna susu mama motuna muke eza na baninga mususu ba benga mpe bayembi na nkolo mais lolengi na bango bazo yembela koyemba olieke ayemba banzemba mukili ayemba banzemba nzambe bokeseni penza ezate ba mususu bazo yango kop de tozo yibateke nzemba nzambe eza nini nzemba mukili eza nini en tant que yo moyembi na nkolo olobeli biso nini.
Merci. Je pense que ceux que en appellent Yanzambe pour il faut que tu sois à l'écoute du Seigneur. Parce que Nazolo Bakango toujours, on peut servir Dieu sans Dieu. Na sens nim. Yozo yembela Nzambe, ozo sala makambu selon plaisir nayo, selon désir nayo. Et tu penses que comme tu cites le nom de Dieu, tu cites les versets de la Bible, tu composes avec les textes de la Bible, Dieu est avec toi. Non. Dieu, on le sert selon façon yazoze layo. Alors, il faut quelle est la nourriture que Dieu attend pour ce temps-ci pour topper sa peuple. En ce moment-là, au commun que même na caractère même l'attitude on la soumis à Dieu et au sala makambute selon ponambongo. Parce que tant que Nzambe Nzambe le biki kingani yemba nzembo boye pona lingi mikolo yo oyemba temboye. Oko salango parce que okoto sanzambe et tant yo koto sanzambe objectif Nzambe ndeko salama. Je ne pense pas que Nzambe kotinda oyemba pona mbongo. Po yemo quoi l'or et l'argent lui appartient. Donc il sait comment il va te bénir. En ce temps-ci, Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des cœurs, des gens qui sont disposés à kosala les musala lolenge ya zozela. So tali na kati ya Bible même Moïse tango azaki kobimisa peuple d'Israël na désert. Makamunyo c'est ça kosama selon le modèle du Seigneur, le modèle de Dieu. Donc même biso faisons très attention quand nous servons Dieu dans le chant, nous devons servir Dieu selon son modèle et pour le faire il faut koyoka Nzambe. Moyembi ayoka Nzambe akokima na sima mbongo te parce que mbongo tant ozokima sima mbongo des choses osumuka objectif na eza pureté hein na komakisa lisusu au moni tant oyembela Nzambe il faudrait c'est vrai on va entendre la belle voix de la sœur Annie mais il faut qu'on voit Christ en sœur Annie ça dit tant muto yokanzi ma sœur Annie azomona sœur Annie mais tant azomona azo sœur Annie nda oyemba mais azomona Yesu na sœur Annie faisons très attention pour des fois mais quand on regarde ton clip, on te voit au concert, on ne voit pas Christ, on voit la vedette que tu es. Et c'est dangereux. Et en ce moment-là, au cause à l'influencer par l'argent, parce que tu diras, tous les moyens sont bons pour que j'atteigne mon objectif. Et Wanando Monaka, compétition, et Koti, Zoua, et Koti. Papa, ceux qui jouent, c'est Koti. Compétition, et Koti, Nzambazal Souté. Présence naïzate. Au comitono vide. Makele les kak ata batu na yebisio ata oyembi ki toko lokola angelou et l'autre côté parce que na mona kaizara na Nzambe a salabiso neti ko tchabiso na moi confusion te mais a tchabiso devant fait accompli dans le sens où c'est pas toujours les gens les frères ou les sœurs qui ont des très belles voix qui font des albums qui cartonnent. C'est surtout ceux-là qui font des albums où au sentir que Amonique Yaza incapable d'Inzambasali. Si quoi est ni komaka mingi bi bandeko o bazana ba voix qui toko. Que comme j'ai bien chanté dans cet album artistiquement ça va marcher. Or ceux qui bis bandeko o bazana ba voix qui to ba komi komona ke il faut nazana voix qui toko mais ceux qui nzambache le beau côté, ceux qui onction na ezate, ceux qui prièrent ezama makasité et ko simbate o komona que ce sont les meilleures voix qui feront les meilleurs albums. Mais c'est le contraire. Pour yazana voix pinza ya grave te. Yes, mungo na ngaki sokomate. Na osala organe, tika kana prier belé na kota retraite na salabu. Et o komona comme Dieu cherche un cœur, quand il va voir ce cœur-là disponible, il dit, Tikana tondi, c'est pour akosala musana ozeli. Donc papa, makamba koyembela nzambo yo, ezate po oboti mwana azana voix kitoko ki azana appel en saïla nzambe. On peut avoir le talent mais on n'est pas appelé. Quand on est appelé, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de choses entre autres. Donc c'est un peu complexe. Je pense que ceux qui sont autant vraiment Bible, bisoba yembi, toko comprendre makam oy. Et je ne pense pas que Moutinho soit hasardé parce qu'Azana Mbongo a sali album, Azana voix qui toko a sali album. Non, et Kozala, Seigneur, ou Beninga, rends-moi capable d'accomplir cette mission. Rends-moi capable d'être à la hauteur de cette mission. Ozomona. Donc c'est un peu ça. Ya solo nazo sepela na ba biano ya mamani zo sala ngai kitoko mingi posa ko lo bezo silate en tout cas mamani erozolo ba mutuna mususu yelinga susu na mutuna otuna to mona ka suivant ceux qui tokina ba église ou bien ba bengisi moyembi na kolombo aya koyemba mais suivez à ceux qui ba yembi ba silisi koyemba balandaka mateya te omona bango ba bimi ba keli banda ba bandi ko beta ba masolo bazo seka bazo sala ni finalement bino ba yembi na nkolo boyembelaka
bato baza na église ou bien boyembelaka nkolo ou bien boyembaka pona nani bobimaka libanda bolandaka mateya te pourquoi? Merci. Un chantre de l'Éternel doit être un intime du Seigneur. Un intime du Seigneur eza moninga akati ya Nzambe. Talaka soza na moninga no aza moninga akati. Soki aza wana yo kotika yo kobima. Soki obimi c'est oza intime na été. Parce que si tu es l'intime du Seigneur, dès que le Seigneur commence à parler, tu restes là pour l'écouter. Nakati album Nango Ezobima, je crois on va en parler, je parle du soupir. Le soupir c'est cette soif intense qu'a l'adorateur, hein, de se rapprocher de Dieu, de cette présence. Donc, ce qui yo tant bazo te yo bimaka. Pose-toi des questions. On peut servir Dieu sans Dieu. Hein? On peut servir Dieu sans Dieu. Des fois, on peut servir Dieu sans être conscient, c'est-à-dire, Maté Banjo Biminayo, tu es conscient, c'est-à-dire, ton problème, c'est qu'il n'a posé qu'à avoir place, on va sentir qu'il y a sali monter après na biminanga. Donc, c'est dangereux. Et attention, tant oza mo Christ ya soloté, oza na ba vie amasum, ozo yembelanzem, eza abomination. Babetelanga li solo moko na soki séminaire, soki église, ba choriste moko ba ya koyema. Alors tant ba choriste bazemba tellement kitoko, et à un moment donné, beti maboko. Alors il y avait un frère là, Zambala qui sait que tant ba yemba na ba yemba, ba ange ba okima. Ezobim sa solo mabe, si on peut dire ça. Mais batu baso siple baso beta maboko. Donc Zamba za komo na bango salité. Quand tu osa attaché dans Nzambe, plus tu es attaché à Dieu, plus, donc, par exemple, osa ko adorer wana, ozo rapprocher au lisusu na yin, ozo mata. Alors, bazote ya yo bimi. C'est cause intime Nzambe, c'est ko bimi makambo ngo te ozano ka na talent na yo. Si ko Nzambe eza na kopesa ngo exemple eza lokwa Nzambe siko azobeta porte kingani tikala oponga na ina lobela yo ano sobimi distrait. Ozomona se bayembi o babimaka bongo bayebi na Nzambe ti. Et eza responsabilité à ba pasteur na biso ponga naza encadré par papa nanga molimo prophète Gary Kengi na église APC. Donc basunga biso toye banzamba zanani moyembi faut pas koyeba Bible à 100% pour toyeba kako totalement mais azala encadré spirituellement ayeba les enseignements du Seigneur ayeba nzamba zanani avant que ba pesa ba betele maboko pona talent zanango. Parce que ceux qui enseigné bien, talent on est causal bénéfique pour l'œuvre de Dieu. Donc, moi je enseigné dès que je dis côté il y a bimina. Oh, qu'est-ce que je vais chanter si ce n'est que cette parole que j'ai entendue, hein? Qu'est-ce que je vais chanter? Donc ils ont un peu d'enguewana et ils ont regrettable namboka na biso que ba yembi baza vraiment et na koveta na kovasuli kamosusu ils ont na ba église mususu pour batu ba yemba bazana kati ya courant o wana zana na vie mabe mais lokola yembaka kitoko azwaka suspension te bavanisaka yete basaka reproche te bazaka na besoin voir mais akoyemba bien mais mafute ko kitati présence Nzambe ko kitati. Voilà un peu ya solo na moni maso na biso kitoko na mamani ba réponse azo pesa eze sengo mingi zo sala ngesengo mingi na kotala kino mwana mwasi avandi na kati ya liloba ya nkolo. Moi na tia ba commentaire ezali te bino mo boza ko découvrir ce que toningi to lo ba pona makambo album na biso oyo mamani eza na terrain eza nzembu nini pourquoi pe tokomika na moment oyo na mikolo ebele mamani asali abimsaka album te pourquoi yeko bimsa tour. Merci. Album nanga ami balé eza le soupir dans Psaume 42, deuxième album nanga ba clip ezoleka déjà bozomona bo sepeli nazolio ka ba message sur WhatsApp et tout ça na site nanga on m'écrit na Facebook bazokoma surtout nzembo Emmanuel ezo sala succès à kosakanate succès dans le sens que ça bénit le peuple de Dieu. Donc on dit ça juste pour qu'on soit heureux, mais c'est pas succès qui est l'équipe album nyosono mais vraiment bah témoignage énorme. Alors album Nabiso ezo bima très très bientôt. Vous aurez les CD, mais les clips passent déjà à la télé. Pourquoi Nazwa Kitan Moulaï Waneza Makambo Nzambe, nous sommes des flèches dans son carquois. Namoni tangozo Emmanuel ozo comprend pourquoi c'était important que tozo nga moi simamuki moni ezanatan moko il faut être enseigné. Le Seigneur azong sarabiso pour atondi sabiso parce qu'on ne peut donner que ce que Dieu nous donne.
puisque Tolobaki on écoute Dieu. Donc, on a signé un album Le Soupir, bien aimé Balingi Banzemonet Emmanuel, Atambongue, tout ça. Très bientôt, vous aurez les CD, comme tout le monde demande. Et puis, Tozo Bongsa, un très très grand concert au Tokolobela, parce que le visseur Annie, il faut concert na premier album, na deuxième album. Alors, à part ça, Tozo a besoin à cause de la soutenue. Bisomo Konde Tozo produire Yango. Alors, Dekonyoso. Et ça a 11 titres, parce que tout ça qui est acoustique, moko, les chansons, tout ça qui est en live, donc on a inséré dans l'album, donc il y a 11 titres dedans, mais concert et avec tout mélanger, ça sera un temps d'adoration. Mais tout le plus, album où il y a soupir, c'est-à-dire il y a Kalaté, comme tout le monde a demandé, et tout ça a besoin, vous allez soutenir vraiment spirituellement et financièrement. Donc, Bobinga Bisso, na 081 7 44 9 124. Appelez-nous au 081 7 44 9 124 pour nous soutenir, surtout financièrement, parce qu'on me demande beaucoup. Serani Tolingi Bémission, Serani Tolingi Boy. Ngai moko na rokokati. Et ça œuvre ya Nzambe, yo posa mosela Nzambe, mettons la main dans la pâte pour bénir ce ministère. Donc je pense que j'ai fait le tour, je suis là, je suis revenu, Naza présente na ba production, na begi, ce boza na besoin de prester tokoya. J'ai un groupe, on répète 2 fois par semaine, de 8h à 16h chaque lundi et chaque jeudi. J'ai un site Nangeza, 3W, 3W en minuscule, .anisinga, Ani, A2NYSINGA.com. Donc écrivez-nous, entrez dans notre site, Bokozouaba Nouvelle Nabiso. C'est vraiment ça l'essentiel. Et donc, bo sambela mingi po nabiso, bolinga nzambe, ceux qui bolingi nzambe, vraiment, ekoza malamu, ceux qui ont mis bengi adoratrice, adorateur, zala na vie à sanctification, yesu azozonga kala mingi te, akokuta motema na ondenge nini, yo moto yembela kanzambe, nyoso na lobi awa, ngai pe nazo se retrouver, yo pozo se retrouver, ceux qui ont saleli yango, nzamba omona yo, oyebi frère nanga, po nzambe a mona yo na kati ya bato ebele ezanga nango facile ata bozebele il suffit kaka yo se séparer de tout mal il va te voir et kana o compliqué te ke il faut na landa mutu boy na kangama na ye pona bimate bon nzambe kaka yo zo banga ka nzambe okomona nzamba ko bimiso dans la foule donc secret na biso secret serani azo pesa o yangwana bima kaka sortez du milieu d'eux bima na vie ya masumu yo mtozo landa ozana problème olingi nzamba sala bima kaka na masumu nzamba omona yo ozana besoin te ke oganga ozana besoin te ke obundisa batu obimi kaka na masumu nzamba ko visiter il va te voir omoni tant moi si on a peur de sang à simba ki yesu ko bima na masumu eza pe ko simba yesu c'est-à-dire tellement nzamba azap saint quand tu sors du péché tu le touches mais quand tu es dans le péché il t'évite. C'est comme ça. Donc quand tu sors du péché, il te touche, tu le touches, il te voit. Et quand il te voit, il te fera du bien. Donc les gens n'ont pas passé Nzambe. Biso de te compliquer ma camunios. Voilà. Quand on a des secondes, mingi kutu. Moi na no bakutu zete poser émission plus et si la tiezo sala nga malam mingi le roi maman ni azo kolobela biso boye. En tout cas, et ça linga et sengo mingi maman ni message ni ko lancer na peuple de Dieu nyoso o ba olanda biso. Bon, message ezaka que Nzamba pesa Congo na biso kimia totalela ye apesa biso pe kimia et avenir eza na maboko ya Nzambe donc totalela ye tant bibezo le avant que tobota Nzamba yebaki biso c'est-à-dire avant que Congo esala Nzamba yebaki Congo ayebaki église corps du Christ ayebaki église ya Congo donc total la Nzambe nyoso to mona ba bevu o eza na musique chrétienne ba déraillement si on peut dire na musique chrétienne to pointer ba tout du doigt to kende pa Nzambe to matana ngwa to na Nzambe tala nini komi siko to sala nini komona ceux qui to mati Nzamba ko pesa biso réponse akoyeba ko lakisa biso qu'est-ce que nous devons faire pour le corps du Christ parce que vraiment les temps sont mauvais. Et ce qui est merveilleux, Nzamba le dit qu'au temps de la fin, il va déverser une plus grande puissance. Donc, ceux qui ont continué la présence, Nzamba koton sa présence n'a ya koleka kala parce que
nous sommes déjà au temps de la fin. Donc, l'idée est un message Nazanango Pona, Église Mobimba ya Congo, le corps du Christ en général, Christ Union so total Nzambe, Totunaye, Tolobanaye et Tokomona. Ya solo émission na biso kitoko mingi posa ici la tena kovanda pembeni ya mamani na makambazolo bela biso eza profondeur ya kolakisa ke bana mpongo ba mataka likolo makasi basolola kana na nkolo pona kotalisa ete toyambi ya solo moyembi atei biso mingi na nzela ya matei siko tolingi totalisa bino ya solo penza toyambi mama Nisinga aza moyembi na nkolo Ya
rocher. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus, merci. Anani Ona, Anani Jua, Anani Penda, Anani Ona, Yelele, 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 Zotela Bayawe. Voilà, c'est la nostalgie. En tout cas, c'est mingi. Vraiment. Maman ni tokomo kena suka mais bana nzambe ne sengo Emmanuel, 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 celui que je désire c'est toi, le Saint d'Israël, oui le maître de ma vie, le roi indémodable. Si je peux être un adorateur, si je peux demeurer dans ta présence, c'est parce que tu m'as pris le langage des intimes. Emmanuel, Emmanuel, je veux rester avec toi, Emmanuel. Amen, amen. Goûter à ta présence, voilà. Donc adoration, hein. Quand les mots me manquent, que l'élévation de mes mains soit comme l'offrande du soir. Tu as fait de moi une harpe, de ma vie une mélodie. Voilà. En tout cas, c'est une émission na biso maman ni tozonga mwa mukesi maman ni. Ceux qui se comme toi nga betisa yo caché na yo za la combien. Hey, en tout cas caché na des cher hein? Pour dire simplement que c'est vrai tout senga kate mais tozana a besoin à bongo hein, quand même bongo pour na sana d'accompagnement et ça moussa na bango bazo ça il faut quand même battre motivation mais tout la kana bande selon manifestation selon pe ba moyen na bango mais jaka penza moto makati milité to ke da pe na c'était parce que moto robeta dou so pe na motiver était à vivre ndengeni donc nyonso les kaka na kili abana nzambe mais c'est vrai que ba pesa biso motivation moko consistant yo moko po kota la bon sœur Annie akoya soki na motiver était lobi clip ekolekate musala nzambe oko quantifier en ote yo moko tala par rapport à ndenge okopambulama pour moni faut arracher les bénédictions tant soki lobi ke na opesa ka autant mais peut-être so pesa qui plus nzamba moni le kola ya soutenir nani ministère à sœur Annie na kopesa donc mon temps ba fixa ka penza te ezaka que to solo la kana bandeko parce que pour nous c'est d'abord l'évangélisation, c'est d'abord koya ko salamsa ya gratuit petokena o ngai moko na futi ba mbongo na yena bandeko mais to yebi que œuvre en zame ndenge a besoin de motivation bandeko ba invitera biso ba zaka toujours ba soutenir biso toujours c'est ça qui doit se faire normalement pour que l'obi ba lobate ke ba yembi a salivo et moni et loko ezo déranger pour nous quelqu'un les que ba Christ moto ba dire que eza musala toujours sala na kolela wana na ko vivre wana ata soki ngai kala te nazoba ke na ko vivre mais bandeko bazo accompagner nga lobi photo foot à répétition place tozo sa répétition lobi ba transport na bango kolia na bango soki ba beli c'est toute une entreprise donc côté wana na yebi que ba chrétien ya Congo baza mature ba chrétien dans le monde entier pe bazo landa biso baza mature et je crois que c'est un chant so lingo pambolama et ko soutenir œuvre o yebi ki za nzambe zama pambolo donc venez nous soutenir et je crois que Dieu sera avec vous. ya solo na sepeli mingi est-ce que maman ni c'est comme là tambala moko ba pesi pe mbongo oya koyemba pe oyete nanu te hein mais ce qui est ligne de kondengi wana il faut prévenir que tu ne sauras plus venir. Moni dans la vie, tout c'est solo comme on dit, c'est le dialogue. Bon, frère, après ça qui peut-être un bon on a moto, aya koyemba et qui a coupé. Ou bien il était bien aimé dans koyate. Par exemple, on a un conseiller moto, ceux qui est commis les gens non, comme on ne sait pas venir, on viendra une autre fois. Par exemple, mais qui kozwa mbongo ya bandeko et puis koyate. Pourquoi ozwa qui casse? Parce que il faut tous un agenda, il faut que ça l'organiser, structurer. Tu ne vas pas tout faire seul, tu dois avoir un agenda. Quand tu prends un rendez-vous, respecte-le. Hein? Je vais vous surprendre, moi je suis déjà allé chanter à un endroit où, entre guillemets, Barobinga Kieza, place Moko Neti, mais na sacrifié place Yamune les passes. Qui n'a pas qui place? On sert Dieu, on ne sert pas les hommes.
soki aussi ondimaki bongama soki vraiment moi eza te sona bongisa boni ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres. Recherchez la paix avec tout le monde. Il y a mon mon Christ ou mon yembi fois et Bible fois et banzambe et kosunga e mingi po asala akutana na makambo wana te. Ya solo tokomi na suka toyambaki moyembi na nkolo mama Anisinga. Aza moyembi munene. Abimi ayembi na bayembi nzambe bayembi nzambe belé. Ba papa Charles Mombaya ba papa Mekano en tout cas ba tubele belé. Siko to tuna mama ni andeo ya koyembela nzambe. Musala ni mususu sala kapona kosukisa émission na biso mokole. Merci Nazan agence nanga publicité. Au fait Nazan entreprise nanga comme nango Oracle groupe multiservice nakati Oracle groupe musique ezali fondation ezali et agence de publicité ezali nakati. C'est vrai nazo bunda pour que efungwa malisusu makasi. Donc je suis une femme entreprenante. Hein, c'est ça, je me bats et batumi baebinga plus na monde d'activité. Ma voix a été beaucoup exploitée. Je peux pas citer ma société Nasela ma spot. Je fais tout ça, messagerie vocale et tout. Je conçois. Je suis vraiment dans le monde de la pub. Donc c'est comme ça que je me bats. Mais Nazan a ambition, me sous-souper sur la mode, le stylisme et tout ça. Parce que j'ai été mannequin. J'ai aussi fait du cinéma. Nazaka Nakati a le film Les habits neufs du gouverneur, mais j'avais pas reçu un grand rôle. Donc Nazana ba ambition belé. Donc à part musique, je suis vraiment une femme du business. Voilà, du business. Et je crois que ça l'ensemble de ça, ce qui est pas moulin makasi, par la grâce de Dieu, tout ça makambo belé, Namboka en tant que l'une des femmes, de grandes femmes, si Dieu permet, dans ce pays. Donc j'ai fait des études de droit à l'UPC, Baningananga UPC, son beauté, voilà. Et puis napé Sakakour, il y a chant, il y a voix, développement vocal et tout. Donc on appelle ça Kabakour, on a ba église et individuellement ceux qui vous bénissent, on donne cours et c'est comme ça qu'on vit. Voilà. Ya solo loka malamu penze umelaka te na sepeli mingi tokomi na suka émission na biso topesi mbote pa mama na biso Yvonne Miandabu ye moko asimbi biloko na ye moko kolo biloko ye moko kolo ndaku en tout cas nakumisi nzambe numéro mususu mbala sima tokoya lisusu koluka mama ni poto solo la makambo mususu oyo etikali tokoyoka mama ni na mwa vocal mususu ya suka badze boze ebele na osala ndi omoko na imba ipa Charles Mombaya Yahweh azali mobateli na ngai atambonge mopepe koya ye akosimba ngai na makasi mpona kweya te Yahweh azali mobateli na ngai awose ata mipepe kake kobeta nakoki kobanga te Yahweh, 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 Shiloh. Bon, voilà. En tout cas, la CPL Ming, en tout cas, on a besoin de maman ni aza moyembi na kona kati église à APC. De ceux qui s'est mission na biso, APC qui ba numéro ba makambo na nyos. O aza posa maman ni abenga maman ni. Toyebi ki maman ni aza moyembi na nkolo ya solo, o aza sérieuse. Na tango pesi mbongo na akoya koyanola. En tout cas, esengo na bato mingi ba kolanda émission bozala beni. Ezali mawa oh 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 bisengo ezali mawa oh ezali mawa bisengo ya ça c'est Nathalie tokoyembango le 11 juin na théâtre de Verdure en l'honneur de Papa Charles bandi construit ba onza ba frère Mike ba frère papa Michaud donc ba frère Chima Kinda ba sœur Lidine Seya tout le monde sera là pour toyemba banzembo au Papa Charles à sala moi na pas koyemba en Jésus nous avons la joie qui déborde pour na yemba l'album Inch'Allah. Donc il y aura venez nombreux le 11 juin na théâtre de Verdure, je crois que ça sera à partir de 13h 14h Bouti église Bouilly. Voilà. Partout dans le monde, ne vous trompez pas d'adresse.
sel site ya mikolo oyo baza sérieux baza sir na makambo bazopesa ya lokuta te eza baverité kokongana te kokongana te ezaka site moko image ya Congo point epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu yokaka bakombo donc bakombo mosusu ezalaka soki oyoki yango boye osanti neti baofinga yo mais ye ezosala na plaisir ya kokota na site